bayebi maladie qui a couché dans le qui fait que tu mutalé qui a couché na sida bayebi tout tu kokosa makambo so likambo ezate déjà orla linga affaire était là orla linga affaire était soki na ngingi otuni bana osanianga boyebi so comment orla no vivre l'affaire oza musicien bima pe bima nzimbo na yo oki détruire nina modèle aboye sikoyo mutanga kufilo kwa affaire azandoki kasi yeki ipaza na pototi mwana oloba ndo eza confirmé baki na hôpital mpo ni bando okende na hôpital te akufi na sida eza makambo ya trop makasi soki oza moto oza faible soki okoti masolo wana okotikala donc ye ntango ake kokota kuna ezali par rapport ya ndenge ya moni orchestre ezotambola alingi ye mpe azala voice alobaki ya ye awa ayebi makambo na biso sikoyo alingi akende voilà sikoyo lelo ekomeli ye bongo yo kokende yo soki oke okopesa basekreti soki opesi basekreti soki tolandi voice ya ndeko malamu au départ azalaki nani alingaka abimaki par rapport à makambo wana c'est-à-dire au départ ndeko faire alingaki nani akitisa eka po ya yebaki wa makambo na bango après là wayo komona étoile na ye ayo comprendre que moto yo akopesa nga ya mutuya alobi eza faire egola mutu aliegi bato mosusu alobi eza gi ye moko soki bato mosusu alobi gi akufi na sida bato mosusu alobi gi akufi na tiber donc vérité eyebi kaka famille gola. Dans ce milieu musical là qui c'était une personne et la preuve que ce mec là Azaïka a venir à Moulaï et moi on a liouane et Makambo il a fait des grandes choses à faire dans Mokilio et moi on a liouane et Sokose Makambo le frérot Orly moi par contre il y a une vérité que je peux dire le grand frère Orly Amemi n'attend pas forcément comme il le fallait mais Azak n'a pas se monter manem de ça et bon et cause à beaucoup pour défendre les noblement malheureusement des communications les Akimabé. Voilà pourquoi il est passé, tout le monde va l'insulter alors que Makamalinga Loba. Ils ont Makamouko, ils ont réel. Na minute tout peut-être pas comprendre, il ne faut pas s'en faire même qu'on a Orly. Parce qu'à ce risque, on va attaquer mon on en a soigné. Non, tu sais comment Makissia, si vous avez Maramonga, on te mène les gars, Maramaso, vous avez des gars. Si mon émo, vous voyez qu'on fait l'église de Binongo, Maramonga, les pécatés, non, c'est moi les pécatés Gigola, s'il vous plaît. Naïboui. Zobosi, Babsimai, parce qu'il y a Sukio. Na les gars na suki au maikari au mitami mama Isaki. Problème. Théo, ils ont pas prié. Monde de musique et un monde de magie, il y a un monde de kiss. Tous en regardent la musique gospel, il y a une zappé, tous en regardent la musique amouki. Seul une zélé aux avala, moi j'ai la zappé tout droit normal. Mais si on comme qu'on mélange bloc au quotidien monde de kiss. Donc ma musicien de monde à la banque, ils en a pas fallié, ils en a pas fait, ils en a pas profité. Tout le monde doit nous monde à la banque pas battre kiss. Bon, tu l'as s'il vous plaît. Ata ko baboyi yango ata ko balobi nini yali bongo donc batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divers Abosa Libinote, à Tchelibinope promotion, Angolais à Pamba, Maison Given, vous êtes trop amoureux du pays. Wow, Given, vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Allô, Xbox, non, on a bien donc bon limbisanga parce que téléphone là mususu mon conseil dans côté na zone quand téléphone na kala na che m botilanga ba j'aime s'il vous plaît botilanga ba j'aime Xbox na habité soto zo papa o asilikela ki ona no ya Brazzaville to bandeko botilanga numéro ya Orange wana awa bato baza mposo benga babenga nga numéro oyo bozela numéro mpe na zana na mutute bozela mutu moko o aza akoko sunganga otilanga numéro bato babenga eza 089 11 21 953 mutu moko mawa sunganga komelanga numéro bato babenga ezala 089 11 21 953
yango nde numéro bato baobengela s'il vous plaît. Mon tonton Roger Nzaou, je te salue. City Stay Restaurant, on a posé à Rolia Kitoko. Tu appelles un service, il y a ma mère a revenu. Il y a un colis, on a posé à le mois de Dubaï et que Kinshasa a 2 jours. On contacté tonton Roger Nzaou, City Stay Restaurant. Donc, la famille, moi, ben, un numéro au Xbox, je te rappelle. Allô? Allô? Ndeko yambi ozoloba te photo zwa mutu mususu. Bapele ekote belé boza rapide tango yambi olobi. Bonjour madame. Ouais, non yo kao. Eh, na ebite eloko Stéphane asali na téléphone nga yebite on dirait comme il kambo mususu. Allô? Ndeko, j'ai un la VPN ndeko, pardon, Limbisanga. Eh, pardon, Limbisanga l'a zo rappelé, hein. Limbisanga l'a rappelé, pour ma Stéphane a sali, ah, mon tonton Roger Nzaou, City Stay Restaurant, on a posé au lieu d'Endo, ça à Dubaï, ouais, Dubaï, on a posé au lieu d'Endo, on a posé au lieu Fumbwa, Mbika Mayebo, na hôtel City Stay, na dérapart. Ouais, chez tonton Roger Nzaou, au lieu de l'eau, sur l'ignoui, na okio. Bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour, dans un mois vite fait parce que voilà le barakam il y a affaire. Au moins, Nathalie analyse, il y a Orly, à ça qui est Michel Lobi, dans Benaki. Et puis, je le barakam, oui, je vois ma famille à bateau, oui. Déjà, on le barakam, la famille est très bien. Premièrement, on a le bas. Il y a Tiraïb. Il y a Orly Ayebi. Il y a Koufina Sida. Oh. Il y a Koufina Sida. Il y a Koufina Sida. Tout ce qui a fait recours. Mais est-ce qu'on fait un bon le faire souga? Nous babi ali, nous tout ce qu'on peut faire une docteur soumis. Moi c'est pas audio le sou comme nous sou qui a dans le papa na suppose mon sou. Mais tiens on la moto. Qui a Koufina maladie musouté. Qui a Koufina Sida. Mais ça conscient ba bien. Ok, merci. Bayebi maladie qui a Koufina qui fait que tu mutalé qui a Koufina Sida bayebi. Tout ce qu'on cause ma kamusuli kamuzati. Déjà Orly nga affairete, Orly nga affairete. So qui na ngingi otuni ba nyosa nyanga. Bayebi so comment Orly no vivre na affaire. Donc aux amis musiciens bim nzimbo na yo ki détruire ninga modèle à boy. C'est comme utanga kufuru kwa affaire azando. Kasi yake ndipa na pototi. Moi, on va nous confirmer. Moi qui est dans l'hôpital, pas de maintenant qui est dans l'hôpital, à coup la sida. La tique, on a besoin. Ok. Ah, on est lobby. Orly, tika moté à ma baie. Oebike, Xbox. Attends, je te rappelle. Xbox. Papa Brazzaville, on a Xbox. N'a habité sur la commune à Rando. Awa, nazo ebate. Xbox, je te rappelle, aux autres téléphone T. Je suis là, je te rappelle, aux autres téléphone T. N'habite sur la zone, papa Brazzaville, ton déni. Ok, Xbox, quand tu seras là, tu me fais signe. Narozoyo. Donc, Balobi, Awande Kalobi, il y a Thierry Oyebi, il y a Orly Oyebi. Allô? Bonjour, maman Néné. Bonjour, papa Brazza. En tout cas, na sepeli makasi. Na makambo nyonso nazoyoka awa ngalingi naloba na bato kaka likambo moko esengi na bango bacomprendre eza que musique ezali monde moko ezali lié na spirituel makambo eza oleka na fere soki oza moto ya spirituel te okocomprendre yango te oko jamais kocomprendre yango makambo nayoki concernant Guy alobi makambo mingi alobi eza makambo moto akokoloba makambo naka soki ozalaki na connaissance ya makambo oyo eza spirituel akobimisa makambo wana boye te et puis makambo ndeko Orly alobi ezali makambo eza kolakisa ke moto oyo azali sous effet
ba makambo ya spirituel. C'est-à-dire ba makambo wana soko tali yango malamu. Otala ngo malamu olandeli yango puisque la bando landa makambo wana tokala. Otali malamu olandeli yango omona ke makambo ngo eza kolanda na bien. Na moni pe émission mususu ya film mususu asali alobi ba makambo. Ozo sentir que ba makambo ngo pesa na cohérence. Mais je ne pense pas que batona nyoso ba yokani. Et c'est ngena biso bisika to za to comprendre que bien sûr toko linga musicien, bien sûr ko linga soki yo boyango okoko bongo. Donc makambo gi alobi ponanga ndenge alobi yango eza vrai. Ezali vérité et ça inga place makasi. Parce que batonde tozalaka toyoka musique ba musicien na biso toyoka ndenge basala ka meto ba te ba réalité na sima. Pe ba te makamni bon basala po ba mata. Ba makambo ezalaka na ngo ebele, makambo ezalaka ebele. Atika fanatique baluka batala makambo na miso normal. Musique ezo mabiso musika, musique mabiso musika. Tozala na kin une fois tozala na kin, tozala délivrance ya moto moko, ya jeune moko, mais abimisa comme musicien. Abimisa comme musicien na kati ya nzoto naye. Donc tokie bakaleo tozala koyoka musique. Là toza ko linga moto il faut toyeba que no ba réalité ebele parfois yozo linga oyeba te que no ozo lingana parce qu'on a siakisi na ozo miyeba te donc vraiment onga na kokolo beza wana onga na kokolo beza wana on bande batika ki fanatique batala makambo na mission normal tolobaka bino ngo bambala ebele tolobaka bino ngo déjà bondima kate awa pe bi bondima te mais na balika momoko liwaya ndekogi ekoko mela ferry Iwe ndekogi ekoko mela fer. Ce qui vraiment a sali ma capacité ekoko mela ndeko fer. En tout cas na ceux qui wana mama, merci beaucoup. Merci. Xbox, je te rappelle, tu prends pas le téléphone là. N'abi toza prend ma réseau koto zali to ndenge nini parce que na zobenga ozo zo téléphone té. Ça sonne mais tu ne réponds pas. Donc essaye de m'appeler alors parce que quand la zobenga yo ozo sur téléphone té. Les nani tonton abengi mingi fona izoye fona yambaye parce que abengi mingi. Yango na zoloba eza mambo spirituel. Ba problème spirituel c'est très compliqué, c'est trop grave. En lipe, azape mutaliboma totalement té. Oui, asa jalo affaire wa batunyo se giringiri baye biango. Oui, abundi ça faire mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour maman. Ouais, bonjour à toutes les personnes qui suivent ce live. En fait, c'est exaspérant. Et ça n'a même pas si dans la tête, ça fait 2 jours. C'est vrai que peut-être, je n'ai pas besoin de me présenter parce que c'est même mieux que de garder l'identité. Pour s'assurer ça que musique ou tout ça là en Congo, ils ont ramené. Musique à Congo, ils ont vraiment ramené, ils ont pénal à Marambo. Et Bélé au bateau peut bailler, puis Banakala. Donc, il ne faut pas comme il y a les lots de bateau à Naroboma. Pour l'amour, peut-être il y a un mot où ils s'en foutent. Asa quand on a souci na binoté, asa quand on a pas souci on va binoter. En tout cas comme le frère de Brazza là. Bon tiens bah j'aime s'il vous plaît. Son image ezo karama parce que bah j'aime ezate. Bon tiens bah j'aime s'il vous plaît. Bon tiens bah j'aime, bon tiens bah cœur. Ouais loba. Pardon papa, je te reviens hein, s'il te plaît, je te reviens. Là, je me tourne dans la cobenge depuis quand je te reviens. S'il te plaît. Ezate dans Xbox on sur Xbox. Ouais. Tu vas répondre nana. OK, répondre. Il pas badaka la zone azokota a. Donc, en fait, c'est trop dire. Je vais simplement dire la vérité, rien que la vérité. Et malheureusement, il y a des fans aveuglés qui vont venir parler d'une histoire qui ne connaissent ni d'A ni de Z. Parlons de qui? Qui a Koufi, quand des frères ont au Tcholoba, Makilam Soubamela Ramote, Ferena, Guy Babotami, Maman Morome Tata Borote. Et il y a autant de gens qui n'ont rien à bateau, à ma famille n'a rien payé. Il faut regarder Magambo Salah. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Le mec là est malade depuis 1 année. Et le pire c'est que tous les audios, ou même au-delà des audios, c'est moi Salah live, moi à l'époque, à Solo Magambo, Jenny Play, à Londres.
en tout cas na éviter ceux qui sont en commun nani ay sûrement ya Congo kaka attends na les ballons écouter sûrement ya Congo na ba couche ça là sur live il y a quelque temps il y a 2 mois je dirais avant que qu'il puisse mourir a expliqué ndenge na maman va faire ajouter na mbongo na Congo na ndenge pe la famille en tout cas essayer de. Mais comment vous pouvez être con à ce point de ne pas comprendre que ceux qui battent au sous basuki, je pense que la famille Nyoso, ils en ont battu peut-être pas dans mon collègue, n'a pas tout dans mon moké. Bateau aussi que bazali dans mon moké. Bah pesi n'engé moyen na bango kokito. Moi je suis en France et n'importe à vie et ça passe. Et quand les gens viennent accuser ou c'est gros, surtout de Xbox, en tout cas frérot, n'a évité ceux qui maillent les pénézas, ôté ceux qui Orly azaki na mbongo ya salaki nini. Kasi le frérot vous dit clairement que ngana salaki par nanga oda kokosala. Ote akenaki Congo te pourquoi? Il a dit clairement dans l'émission que passeport ezalaki te. Ngana kangama na Congo na makambo passeport ba tenant lieu A. Donc je connais très bien cette affaire dans Olinga tena akende moto ke de Congo atiki moi sina bana pendant 7 mois. Na fa na sala na kenanga Congo fa na sala 2 semaines pour passeport na fallait bima. Na sala 7 mois na kin pour passeport bima te. 7 mois. Si comme Moutou Bongo, vous allez l'envoyer au Congo, il va faire quoi? Si comme Moutou Bois, ça c'est pour la négocier Bélé. Qu'est-ce qu'il a fait pour le frérot en question? Atina Batou, Baby Batou, on a Tina Makambasala qui. Spirituellement. Quand ça a été dit hier, vous audio et puis vous capez Orly en Zolo. Il y a un bateau sur Bazolo qui aient au moins le temps d'analyser les propos. Et ça coûte l'intérêt, mon côté, n'a pas bêté. Mutu opene ko déstabiliser musique na yeke lelo makambo moko bima eza faire ça la ligne net ma longa na bilito na ko balo ba kito ba ça la bilito pas destiné oh papa Hervé voilà ben na Hervé pour na bosili qui me oh papa Hervé et tu sens un fanatisme qui n'a ni queue ni tête vous êtes dans mi thématé ya mutu otia daiko vous êtes dans mi thématé ya mutu otia daiko musique à Congo eza makambo et moi je fais de la musique je fais de la musique gospel et chrétienne. Ceux qui me connaissent. Et dans ce milieu musical, là, je connais tellement de choses. Et ça m'a spirituel, et ça m'a truc. Donc, on a tout. Pas qu'on s'en m'a raté, pas qu'on s'en m'a raté, et ça l'a raté. Qu'il le veuille ou pas, à partir du moment où toi tu es en train de soutenir ce type d'œuvre-là, Ozo, comme a dit directement complice, et même dans le monde spirituel, il y a une attitude que vous ne pouvez pas bino. Au monde qui concert, vous pouvez pas lier. Ça se fait et c'est réel. C'est pas un truc. Et donc, non, le baka a pour en faire, parce qu'on va dire que non, baka pour en faire. Je m'en fous de faire. Il paye personne, il truc personne. Mais moi, Guy, c'était comme un frère. Dans ce milieu musical-là, Guy, c'était une personne. Et la preuve que ce mec-là, Azaïka a venir à Moulaï. Et moi, on a Liwane Essar Makambo. Il a fait des grandes choses à faire dans mon Kilio. Et moi, on a Liwane Essar Makambo. Le frérot Orly, moi, par contre, il y a une vérité que je peux dire. Le grand frère Orly, à même il n'entend pas forcément comme il le fallait. Mais Azan n'a pas se monter de ça et bon. Et cause à qui pour défendre les nobles, malheureusement des communications les Akimabé, voilà pourquoi il est passé. Tout le monde va l'insulter alors que Makamalinga Loba. Ils ont Makamouko et ça réel. Na minute au bateau tout au baninga peut-être bazo comprendre, il ne faut pas sembler la même qu'on a Orly. Parce qu'à ce risque de attaque moro on en a soité. OK. Donc, Makamou, ils sont vraiment spirituels, ils ont acheté, ils ont tout que Balingi va déstabiliser mon tout le monde pour la carrière. Il y a foi qui peut tout banda, année au banda, habiter ta concert à Malongate. Il va déstabiliser la carrière. Pour quelle raison? Ok, merci beaucoup. Donc, en tout cas, il ne parle pas réfléchir. Et Xbox frérot, dans mon repos, je pense que Naïm Néré Bozalaga, forcément au final. Mais moi, tu ne me payes pas, moi je vis ici, frérot, moi je suis même carrément né ici. Tu ne parleras pas de trucs au moment, les règles sont en Arabe. Et après, on va dans la communauté, donc ça c'est un complexe de dire que non, on va dans la photo, mais. On s'appelle la photo. Je pars plus dans le sens où. Ah, la photo, hein. En tout cas, ici, frérot, on se laisse même toujours aux a la photo. Je pense vraiment pas que ta vie peut-être meilleure que la mienne. Mais je ne rentre pas dans ce live pour parler de trucs. Et là, pas si. Il y a vos pères dans tout le rôle et puis dans ma capo. Et puis là encore plus parce qu'il y a ma preuve et qu'il y a autant de preuves. Il y a toutes les zones là, il y a plusieurs personnes ont des bons témoignages. Mais pour la boussole qui fanatisme la bino, on limite beaucoup de ça va nager la bino. Et puis on va faire au côté de là, on va gang on dirait ma capo dans la sens. Ok, merci. On dirait ma capo pour te dire tu ne sais rien du tout. Tu te passes sur des faits. Ok, merci beaucoup.
ndeko ok la famille olinga show tolinga mouvement ekiti mati show na show foto ngobenga énergie lokwa papa Brazza na Xbox nayebi te songa abengi yo numéro nezoleka te nayebi te tu as quel problème avec ton téléphone là si moi je t'appelle ça ne passe pas nayebi te soza problème nini na téléphone na yo songa abengi yo ezoleka te en tout cas bandeko bobenga bokosupporter sur Xbox songa abengi yo téléphone no ezoleka te Xbox direct nazwa papa pe ya Brazza pe yazobenga pe ye pe kanda makasi donc kanda makasi eza awa entre bata fere na papa na lobi aza warrior te aza kutu gaulois mais makambo kaka esali ke azala dessus na temps normal aza na ye oza en problème à téléphone nazwi na papa na Brazza pardon oza en problème à téléphone papa abi silika soko kosilika totape eloko oyo okosala ye okosala mpe eloko te donc parce que yo numéro no eza nzali na problème oza problème onzela connexion nayebi te so oza mosala ou wapi donc soki Xbox abengi soki na kokotisa ye kaka na appel na papa oyo bapotana awa papa mpe azoyamba te pour dire que bandeko bana so babengaki il faut laisser 45 minutes secondes ok natiki eloko 45 minutes bongo benga donc bandeko ekitaki emataki awa eza ebele namoni papa mboka nini Rwanda akoti mamu na biso papa plus 254 eza mboka ni Rwanda donc c'est ça au fait bandeko ti bazosilika na bangali yonga alobi na likambo oyo naza na raison opesa mutu te nana tort opesa mutu te parce que mutu akufi mutu moko aperdre vie na ye papa Brazza allo papa oui allô oui papa na rappelaki yo po osika koloba te telefone ekangamaki yo olobi telefone ekangamaki yango na rappele yo d'accord non mais nauti oyo kafo moko auti oloba bien awa oyo auti oyamba kala te awa ye je crois que aza vraiment mayele donc alobi tout alobi vraiment nyonso mama yo koseplate ke leki na yo azobela yo otika leki na yo azonoye bongo fozela kaka na motema ya kindoki nayebi ke fere kote aza wana azoyoka ngai soki komeka ngai na buto oyo okotikala nde awa okotikala nayebi ke azoyoka ngai mama papa soki komeka nga awa ndenge balobaka neti ya mankululu ko bino bobimelaka bato bamokala na bino oyo balandaka bino na nsima soki ba x or wana soki banani oyo bazozwa bino bapare oyo miso na bango emonaka te jour bakolia ye mwana sikoyo akoya koloba zelabisi ok merci papa landaka bien ok merci nzambe Xbox ala problème connexion Xbox mawe ala problème connexion kota azali ala posa ko Xbox tinda ta voice na cha voice na Xbox tinda ta voice na cha voice na yo Xbox abengi nzambe turo ezwa eko ala problème connexion Xbox tinda ta voice na cha voice na yo tinda ta voice na cha voice na yo papa siki makasi donc makambo nde eza boye eza ka ekiti ma Xbox azobenga me connexion Xbox koto oza wana problème connexion sérieux donc moyen nazo bato nyonso baobenga eleka facilement mais yo ezoleka te sala voice na cha voice donc bato baoyoka papa Brazza lobi bolia ete bomekali na butu oyo te bandeko mpe mosu abi basambelela oligola parce que mambo alobi attaque eza makasi na butu attaque eza makasi na butu koto muto makambo ezaka ya bato ebele mambo eza ya bato ebele oyo alobi mais oyo importe eza tolukaka nzambe
na temple yango kuna balobaki aza vrai ngolo. Xbox oza un problème ma connexion, je sais pas, soit au sali voice soit donc même ils ont sonné même pas numéro non pas nanga, ils ont sonné même pas, je sais pas pourquoi ba numéro ba tunyo saison les kana facilité mais ya yote non seulement mutu musu sa bengi parce que yo ça la voice aux un problème réseau où tu es ta muta bengi yo toujours na facilement toujours na facilité. Allô oui papa. Maman bonjour na soni lisusu na lobi boy ndeko wana Xbox makambo aza koloba na éviter soki ezani nezo sala ye, c'est-à-dire ndeko Guy taki mota bouddhisme na yeba te soki biso toza to yeba ke faire pas ka mota bouddhisme. Non, papa, il kati pour toi. Mais il était pas ni connexion. Ah, ça, le peuple bouddhiste. Eh, ma révélation, tu reçois Stéphane, je travaille, arrête-moi ça. Ma révélation, tu reçois. Ah, papa, le bas, il kata qui? Ah, alobi boy. Ndeko Guy, azalaki mota bouddhisme. Zo bozi alobaki amo aba to batalaki. To zalaka biso to yeba te so boye baka me faire azalaka pe mota bouddhisme. Bouddhisme oyo Guy akenda kokota ezalaki par rapport na ndenge président na ye azalaki moto ya masolo wana. Bouddhisme eza niveau eza makambo moko yali trop makasi. Eza makambo ya trop makasi. Soko za moto za faible soko koti masolo wana okotikala. Donc ye tango ake kokota kuna ezali par rapport ya ndenge ya moni orchestre zotambola alingi yepe azala na place na voice alobaki ya ye awa ayebi makambo na biso siko alinga kende. Voilà, sikoyo lero ekomeli ebongo yo kokende yo soko ki okopesa ba secret soki opesi ba secret soki tolandi voice ya ndeko Guy malamu au départ azalaki nani alingaka abimaki par rapport à makambo wana, c'est-à-dire au départ ndeko faire alingaki nani akitisa eka po ya yebaki makambo na bango après là ayo komona étoile na ye ayo comprendre que moto yo akopesa nga ya mutuya est-ce que vous comprenez sikoyo biso nde toza awa toyo ka makambo bomona makambo zo leka biso na miso ko bino bozomona ngonjere za baje bino bozomona ngonjere za bayandi kisi na kata musique ko bino bando ko lelo est-ce que kisi na kata musique ko bando ko yo ko lelo eza makambo to kaka kala mais ça dit comme déjà qui fanatique kota ya ka ndenge ndeko auto lo bayo ya France qui fanatique kota yo peta yo ka musique mingi ezo kota yo donc bomi ebuki yo molimo e fatigué yo bien. Donc moyen yo siko etango koyoka vérité okondima lisuti yana ti bato basamblaka na église ba pasteur ba mabe là wala no que pasteur naza mabe okondima ti mais pasteur amabe po ani parce que ça fandela yo siko ba musicien ba fandela ka pasteur na bango à travers musique na bango monde la musique ya monde ya magie ya monde ya kisi toza na kata musique gospel ya nzambe toza na kata musique ya moki seul nzelo eza malamu eza kolanda nzambe tout droit normal mais soko comme ko mélanger bloc côté ya monde ya kisi donc ma musicien ne komona ka bango eza na ba falier eza na ba faire eza na ba profit tout le monde wana mona bango ba bata kisi moto na ngamba s'il vous plaît ata ko baboyi yango ata ko balobi nini yali bongo donc ndeko Guy akufi kokufa na akufi wana faire ayebi likambo ndeko Guy akokufa na famille affaire te na niveau spirituel faire azanango azanga koyeba faire ayebi likambo et ce que azalaki moto oyo alingaki ndeko na ye kasi alinga kompesha na ndenge ya spiritualité ndeko na akufa te donc soki moto lokola Guy akufi na famille artiste monene lokola faire et puis na niveau spirituel aza moto makasi ça veut dire que non ndeko faire ndenge azana ayebi likambo ke ya bomiye te to yebi te mais ye ndeko faire ayebi likambo ye makambo Guy alobi ya to makasi yali makasi mais faire ça la attention na obandaka likambo wana liwa ndeko Guy kokokwisa ye ekokomela ye et puis na koloba na bato tu bazoyoka nga awa vraiment tango koki biso tu ne doza to luka nzambe na ndinga solo soki to ala boetika mokoleza biso tu baomela biso lokwa baji donc ikambo nga na ko bakisaka nga nazozela moto wana zo ya koloba soki alobi nga na reporter OK Xbox bato bazozelo a Xbox ala pour ma connexion ana pour ma connexion et sonner en balo et sonner qui après boy sous et sonner en balo au moins coup de tour et sonner mais frère à moi y en bas exact donc bagolo j'espère que boyo qui batunde balobi
boyoki batunde balobi les news du net bonjour les news du net bonjour balobi fait bato mosusu balobi eza faire egola mutu aliegi bato mosusu balobi eza Guy moko soki bato mosusu balobi Guy akufi na sida bato mosusu balobi Guy akufi na Tiber donc vérité eyebi kaka famille gola na famille gola ngo mpe tomoni Henri gola ayebisi biso adémontre biso ke faire mutu alie ndeko na bango na complicité na batata mwasi ya Guy kota botata ya Guy mpe balobi basaka na bango te eza makambo na bango kuna makambo bakobia eza na kati makambo ebele te déplacer où tu es s'il te plaît parce que place aux appendices on a prendre ma connexion sérieux so on se déplacer ata mokie place aux appendices on a prendre ma connexion sérieux qu'on dénoncer ma baisse si c'était d'autres artistes hein, mais héros yaya nga ba déjà là au milieu du village téléphone les gens na ba o ba ko faire mutalie to lobby ba o ba ko faire était Guy moko to lobby na bandeli yango pe awa République démocratique du Congo bobimba balo ba ko fali aboma tata na bandeko ya et uta pa babi Seigneur Jésus bato bo benga s'il vous plaît boti ko benga numéro mais oh il y a faire egola et je sens parce que et wuti et pas il y a faire egola moi la maman na papa na o atikeli faire egola libele yango bomoni kezo kamusa mokili et kamusi mokili par rapport ya bongo ke et wuti pas propre ya na ye ce que wuti ki pas mutu mususu to ba ke bilobela cousin jalousie ba guerre de esprit ya famille. Donc, en fait, c'est ça. Taylor n'a pas noté, n'a changé de lamba. Yom tolet sangaka et lamba na. Y'en a bloqué comme ça. Ok, que lamba na. Yo son blangi lamba musu. Na bani yo mon page au sous. Bah j'ai comment le dire. Alors Xbox. Oui, on vous écoute. Oui. D'accord, merci. Merci maman Nangaï. Donc pour revenir à ce qui est en train de se dire, comme quoi que fait Rego la Jésus de Nyans Yende Moutou, Abomine de Konaï. Je vais dire quelque chose ici. N'est-ce pas que dans l'émission Yande Konaï, je dis bien, je répète encore pour tous les Gaulois et les gladiateurs, Xbox a participé parce que il y en a des trop. Trop, c'est trop. Nde Konaï personnel, à l'écart, à combien des émissions, où il y a l'oba, où il fallait l'oba, na des émissions, paix à son âme. Paix à son âme. Lilo Oyo. Vous êtes là à pouvoir condamner Ferrego la Jésus de Nyans. Bozui Oyo Nyos Nde Konaï Lekinaye o Awuti Kotika Biso. Je dis encore paix à son âme. Bozui Botiki Yango. Bozo Kipango Lissusute. Et si Kaye Moko. Akina Kosimba. Donc je dis encore, tout ce temps ici que Ferrego là. Nandenga Ingande Konaï. Asutena ye alongola bango tina Kinshasa pour na koyesa bango tina poto bazala na vie bien et celui-là là qui se dit batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation à boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bossa liminoté a tchelibinope promotion ngolé ya pamba maison divine balinga mboka boyete vous êtes trop amoureux du pays. Wow!